Bonjour Bandeko Balandia, analysons avec Gilmas. Toti Kolanda Bogis na makambo na ye amati lisusu aye ko démarrer wera aosa la comparaison na ye, c'est normal. Mutu nyonso aleka na BCBG akokumisa BCBG. Mutu nyonso aleka na quartier latin akokumisa quartier latin. Mutu nyonso aza na maison mère akokumisa maison mère, c'est normal. Mais ye attaque musicien ya wenge BCBG, il faut akumisa JB. Ndeko na ngai yo analyste. Kokwea na piège ya Bogis c'était, il faut savoir que Bogis aza musicien ya BCBG. Aza fanatique était, aza musicien. Ako défendre pe clan na ye ya BCBG. Dans le bien, dans le mal, akotika la toujours kumisa JB. Batu ya wera pe ba okumisa wera, mais toko tasika katikati, totala ba vérité. To bimisa pe ba véritable différence ya solo oyo Bogis azoko kakolobate. Tellement que azalaka mutema mabe aver wera. Ye muto alobaka atanga ka Bible. Ye aloba déjà à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Azana difficulté kozala au milieu du village. Bao batanga Bible, balobaka soit oza chaud, soit oza froid. Soki oza muto ko témoigner vérité Bogis, zala na logique, zala na bosembo. Je pense que oza mwana mukete ndenge na moni yo oza mukolo, oza déjà, oza vraiment mukolo. Makambu oza koloba, soki toyoki yo vraiment katikati na kati kuna oza na ba blessure. Ba blessure o eza kosala oloba n'importe quoi. Eza soit ndenge toyokaka wera azalaki kobima na sere na yo. Abwakisa ye pona ma Sylvie ndenge toyokaka. Soit azali kolinga wera me wera lingaki yete. Ozalaki bokilo ya wera neti bofe ya wera me wera asundola bino pona ma Sylvie. Makambo ya miziko yaka nango salabo boye. Yo za chanteur. Et pa ya JBP aza chanteur. Nzembo nini yo pesa JB otoko lobela ndenge lobela ka surprise kapangala. Makambo oza nango na motema, oza nango vraiment, mais ozoko kakoloba makambo ango te. Mais nga zelanga na kosaliso na kopesa yo ba vraie différence entre JB na wera. Ndengo zoloba ke bakoki jamais ko comparer wera côté boy. Makambo lobeza makambo ebele ndeko na ngai. Mais une chose est vraie, une chose est certaine. Na Congo oto yebi musicien oyo abima meilleur chanteur ya Afrique. JB azala na génération ya wenge eza wera son. Soki toke na ba texte ba nzembo ya texte nandimite ke JB aza na album ya Kilo lokola Kibwisa Pimpa. Nandimite ke JB aza na album ya Kilo lokola Solo la bien. Aza nango te. JB azala JB avec ba Blaise Boula, avec ba musicien nyoso ba longwa ba Alain Pela. Wana nde baze ko sa la force ya JB. Mais depuis ba twana ba longwa ndeko na ngai zala sincère. Est-ce que JB azali sous JB? Cela prouve que JB il est fort avec entourage ya makasi. Mais par contre wera n'a pas besoin que zala entourage ya makasi pona ko zala fort. Preuve za JB asangani na ba Blaise, Alain Pela, ba Emelia, bang équipe nyonso ya wenge ya kala. Bakende ko sangana na JB. Yangone toze koyoka kombo ya JB. Mais wera se bati contre bango nyonso. Ndeko na ngai oyo nani soki Bogis. Oza ko bosa na ba événement ya solo. Wera son contre batu wana nyonso. Tous contre lui. Résultat eza wapi? Malgré équipe nyonso zaye ko sala wenge et kenana JB. Lelo toza wapi? Encore une fois Bogis soki oyebi tenga na ko yebiso boye. Vérité oyo eko zala tam surprise pona yo. Na bato ya BCBG mobimba. JB mpiana na wenge na bango nyonso wana ko sangana.
batu ya expérience bakota ba studio babimisa ba album babeta ba concert mais wera yena ba oyo ba yeba bakota studio te ba yebi makambo ba concert te ezaka ba jeune ya quartier. Deuxième album na bango bazalaki au-dessus ya ba professionnel o ba Blaise Bula bazalaki soki oyebite histoire yango wana chorale koleka bien que JB azalaki na ba Alempela ba Emelia ba Blaise Bula mais chorale ya solo la bien okoki jamais ko comparer yango na chorale o ezalaki na BCBG ba Jeno ba Babindombe ba Serge ba Fere ndenge baze ko yemba jamais boko comparer chorale wana na chorale ya BCBG. Tango zolobela ba comparaison awa tozolobela ba orchestre otie orchestre ya kala o eza ekuba eza na ba musicien otie awa ba recri akenda pe potote azako ne baselo azako bundana ba mystique na Congo Babindo menano abima na Congo te ba faire gol azana ba crochocol azam garçon moko très sale wera zui bango kaka bongo abandi ko façonner bango batu ya crochocol le ba faire gol rougeole mutu ya nzala azui ba seleo mutu ya pasi abandi ko forger bango bino ba BCBG bazaki na batu ya kilo mais ba jeune na deuxième album a solo la bien bazalaki déjà au-dessus ya BCBG bakende bazaki babande déjà kende poto ebele koyeba na kutu koleka batu ya BCBG. Blaise Bula ye moko andima likambo yango sika mutu lokola Bogis azoya koboya mais Blaise yazalaki chanteur ya munene aze kondima ndenge ba jibe tango wera bazoloba bazaya kopola bazaya kodinda mais sika Bogis ya koya koloba nini oyo biso tokoya koloba Bogis alobi Bogis était négri c'était un échec na kati ya musique il a chanté lelo akomi ko sala analyse ayembi vie esimbité wero bolobaki ko bambambati aza ko continuer ko konza boko sala comparaison ya nini lelo soki wera aza toujours ko beta jibe azo beta te donc jibe afanda ndeko nanga Bogis jibe azalaki makasi na ba Blaise Bula ba Emelia ba afandi depuis kolongwa na bango jibe ayoka na kalisusu te. Par contre wera nani seleo alongwe ba musique eza ko beta toujours faire akei musique eza ko beta héritier alongwe ba catholique baza ko beta toujours musique et pas ya wera c'est de la musique wana ne tolobaka machine ya musique nde yango wana mais jibe ayaka na bakombo ye azwaka bakombo ya bato ami bambi ezobi mondire yende makambo tant tolobelaka ba œuvre chez nani jibe mpia nazana ba œuvre te par rapport à Werason jibe azana ba œuvre mais Werason azana ba chef d'œuvre ozomona différence bosalaka ba comparaison na bino ya ba musicien tellement que bo échoua bo sila bolingaka toujours kozala wana na niveau ba polémique mais biso tozotala la musika lelo so tozolobela musique na niveau ya wenge c'est grâce à Werason mutu azobeta musique lelo ata so botuni mutu lokola ser nanga Irene Mabweni ba Patricia Edouard ba Misa Diki ba Edouge balonga sana ba koloba na bino vérité que lelo soki wenge bazolobela wenge lelo c'est grâce à Werason azo ye mutu abandi na kati ya makambo ya wenge ye mutu abandi makambo ya arena ye azana nombre ba concert ebele libanda ba nombre ya concert ye mutu abeta ba stade ebele na génération wenge ba concert ebele génération wenge ebele ye mutu azana ba album ebele koleka pe BCBG sika mutu wana nde bozol sala ba comparaison bobe alaliki boy asali boy bako comparer ndenge nini parce que bo tie makambo na mesa bo tia makambo na table pour na faire la comparaison nombre ba album vendi wera azana nombre d'albums vendi ebele koleka jibe ezala ba album solo wera azana kibwisa témoignage 7 jours de la semaine 3 albums solo jibe azana ngomi balé solo
Surtout que na ba album ya orchestre, ya Wera son eza ebele. Et puis côté streaming, parce que pour ça la comparaison. Côté streaming, Wera za na double. Wera son za na plus de 100 000 streaming par mois, mais JB za kaka na 50 000, c'est que 52 000. Surtout que na nombre de vues, Wera za na ba plus de 400 millions de vues, sur combien de fois JB azaka na ba 180 millions. Bozo mona ba différence yango wana, parce que tant bozo même différence ya bozo même ba comparaison, bozo la kapena ba preuve. Comparaison est tambola na ba preuve. Tant bozo lobela nombre d'albums Wera za likolo, nombre de concerts ya libanda Wera za likolo, nombre ba stade Wera za likolo, nombre ya ba streaming Wera za likolo, nombre ya ba view Wera za likolo. Alors tant bozolo ba JB aza makasi par rapport à quoi? Et puis Wera za ko beta musique ba 3 albums na ye azo betango sabatwana mais ya ba JB pour beta fait de l'amour fallait que Wera participer wenge mobimba akete h ba Blaise Bula ba alema kaba ba alempela ba porter touche bango tu bazala ki wana depuis bango kolongwa. Est-ce que JB azana assez sala album tu bazolo bela album ezati ndeko nanga kozala distraité na makamba tu bazolo ba na réseaux sociaux. La vraie musique eza ko résider na apport na mutu aza ko apporter mien. Même côté barumba Wera zana ba meilleure rumba koleka barumba ya JB. Boyoka banzemu lokola anani Asmak, boyoka banzemu lokola Loin de toi Wera son, boyoka kaka banzemu lokola nini Meraniti Mambote molongani ya Tonto Fili banzemu wana baba nini na yaki kotala yo jeudi na pokwa na kuti lopango bakangi banzembo wana soki rendez-vous manqué banzembu Wera zana banzembu alobelaka banzembu na yete banzembu da santa zanango zenga luketu boye ok soki boye tempête d'histoire ok waka waka ok banzembu eza ebele. Alors tant babogisi baza koya baza ko embrayer population pour rien. Ndeko nanga rester focus le 4 juillet 2026 Wera azoko kisa rêve nae na Forest Arena. Est-ce que JB asa na rêve? Fali rêve neza la kaza abima meilleur ya Afrique na Caraïbe. Wera rêve neza fala kia beta pe na ba Forest Arena. Fera asa na rêve nini? Fuer JB mpia asa na rêve nini? Rêve na bango bazaki ba parvenir bayambi bango na mouvement ya wenge. Depuis balongwa rêve pe sila on dirait rêve na bango fallait que bazala pembeni ya Wera. Depuis bakozala pembeni ya Wera c'est déjà rêve na bango bazana rêve mususu te selon ngai ndeko nanga toza toujours awa pona ko analyser makambu so bozana eloko ko bakisa na kati ya commentaire bo bakisa na bino e osala pe loko te bo bakisa po awa eza place ya ba analyse organique mutu na bino Gilmas Yoyo bo s'abonner à plus.